Miradi azali fana ya majabu ya Mike Kalambai alingi mingi. Asenga nga permission na boite, mais akufi na ndako te. Miradi akufi na liwa oyo alingaki fana na ye mingi. Alingaki majabu mingi. Na koloba na majabu omeka ko soutenir ngai. Lelo kande na bandi na bino boy. Donc kokota na bino bozo kota 5 ou 2 minutes na utifisha na utana. Est-ce que Miradi bambomé déjà ou bien azaka kandenge na itawa kufelaki? Bambomé na nte azaka ka itawa na. Donc azaka ka mobimba à part ka ketch. Saucette, pantalon na yalata ki polo na yesu ki na yemeshi na ye na mutu azaka ka mobimba wana. Miradi a video keto solo là est-ce que moi ezali to kozo accord to kwa mbumé boy ba lobi non et comme déjà ya l'état toujours dans des toi ma position de quand est-ce que la personne peut autorisation payer aux autorités quand est-ce que ba koya envers biso quand est-ce que ba ko benga biso quand est-ce que programme ekopé ça va tout éviter donc na poto kuta ite ba famille belé kuna bazo déclarer ka nazana eloko te nazana eloko moko te nazo senga mingi na gouvernement Mike Kalambai majabu na koloba mingi nanu na papa wera son na kota na Kikongo papa wera ngeva na concert nkikima yangeke tuba sana mwana nkasi nange Miradi mungu na lisungi ve papa wera son mungu na lisungi ve papa Kalambai osalaki plein na concert ngape na ndako nazo sala plein nazani loko te botala nga mama ya Miradi nazolera liboso na bino yango tozosenga pa mama Denise oza mama likambo ekoleli biso oyo bosa boti bana biologiquement oza na bana assiste biso présence na bino koconseille biso oyebi te toza mpe na place oyo tokofunda mike te toza na place te toza mpe na force moko te bon tout se passe ici-bas. Tout se passe ici-bas. Vous priez pour la biso. Merci papa, courage. Tozole la kaka bino bakonzi. Bino batwa liboso. Batwa likolo kuna. Bosunga biso. Tala eloko monene to perdre. Tozu eloko te. Tosali musala ti na suka na yango mwana zui diplôme ye wana akei kaka boye. Alors tosengi kaka na bino bapapa likolo na bino bakonzi bosunga biso botaila biso nano likambo oyo toza na eloko moko te botaka nde tovandi tokosala ndenge nini boyokela biso kaka mawa bosunga biso Très heureux de vous savoir toujours que vous êtes nombreux sur votre chaîne Nouchka Télévision. Place Wapi Bozoraba information, il y a sur information surtout au Italibongo culture, Yambo Cannabiso, pourquoi pas tous les bino Maïmazolika, Nambo Cannabiso, précisément la ville province à Kinshasa place Wapi Tozali vraiment ceux qui pensent la province na makasi ya boss na biso to andoke de toujours pour nous la bino information sur pour nous la bino en hôtel Sabino yango ndenge ezalaka toujours kaka merci à Montréal Jack Kanangila au Wapi Tozara Zalakana et tout ça là toujours musala pour nous recevoir Sabino va très cher abonné na biso et to lo baraso kutana biso pour la première fois s'abonner la chaîne biso Rosala jamais déçu ndenge ba te belé ba s'abonner déjà la chaîne biso et Rosala bien vraiment on vous signale que Toye awa na résidence familiale ya ndeko na biso moko oyo aute kotika biso na kombo ya Miradi oyo akufaki na concert ya pasteur Mike Kalambai oyo ezaki organisé par Majabu na bandeko ba sponsor mususu pe bazalaki wana ba biso ba OP tozalaki wana na concert wana tomona ki déroulement nyonso ndenge e bande koleka ndenge eleka ki vraiment mais ngana oloba mingi te na olinga mingi boyoka famille ya ndeko na biso ya mwasi Miradi owapi autia kotika biso parce que bandeko ebele ba benginga Jemana tango fort abenginga lobino prince bozaki na stade bokita pe na famille ya ndeko bomeka koyeba qu'est-ce qui se passe est-ce que makambo zo ligande ni kuna tozana na mama waza bungu mama
ya ndeko na biso Miradi toza pe na grand frère waza bongo grand frère ya ndeko na biso Miradi o autia kotika biso to banana na mama mbote na yo mbote papa ndeko Aristote pe mbote na yo mbote ndeko na yo. Merci. Avant tout, maman, tu as dit qu'on a biso Aristote, Amanyola nanu, oyo azanango ya koloba. Après tu as soupa maman. Donc Aristote, tu as déjà na vivre péga ya si jeune biso par rapport ya liwa, vous comprenez que nous sommes à la maison, hein, donc Aristote, nous sommes à la maison. Tu as visité bino par rapport ya sango ya mawa oyo et comme les bino. Na habité beaucoup le banini. Vous comprenez donc vous comprenez vraiment ndeko Aristote quand on est au bas sango ya ma oyo comme la bino. Bon, déjà premièrement dans ce pays ça monte na ba abonné surtout ya Nushka TV et puis na ba fanatique nyo surtout bolinaka Aristide Mayunga za artiste na bino na c'est que ça bino toujours ba conseil na bien la télévision. Alors, Miradi Aza petite sœur Nangai. Naza qui n'a musala. Naza qui n'a musala leur sangouane. Mais après comment pardon on a vu ce début aux artistes ribi marsorini les gaga mais ben ne pas comprendre bis plutôt que malembe. Tant le dit que Miradi Aza petite sœur nayo yoza concept na famille pe Miradi Aza concept soit Aza qui concept Aza yaya ya baleki ebele na sima. Aza leki ya bayaye belé. Donc tout court Aza petite sœur na yo. Aza petite sœur na yo. Donc Aza yaya ya baleki belé, Aza leki ya bayaya ebele. Donc voilà. Donc une information sur tambola que Miradi ndeko Miradi to ko fait mta ko zo diplôme c'est vrai? Ouais, c'est ça tu ko diplôme d'état na yeza qui j'ai dit maman. J'ai dit. Aza diplôme d'état na j'ai dit 61%. Aza 61. Oui. Oh. Il a couffé à 19 ans d'âge. Wow. Je crois qu'il faut comprendre ndeko na biso à Magnoli par rapport ya Miradi a auté ko zo diplôme d'état ndenge ba te belé ba lukaka ba pona surtout na à partir de 60 matin. Mais pas si kaka nzamba zwaka lokumu ndeko Miradi atiki biso avec pourcentage de 61%. Mais ndeko Aristote ndenge bande ko loba toujours kaka Miradi préparation ndenge zalaka ke toyebi ke lobby concert ezali ngana okende ngana kozala est-ce que na ndako abande ko informer bino déjà? Bon déjà Miradi la question mususu wana vu que bana mingi na maman parce que ngaza awati ngaza pas ngai et donc awa nta beaucoup les mamans surtout maman nta la maman Miradi. Alors question wana nta répondre à nous ils a mingi maman mais à ce que moi je sache là ça me zola ngana musala ngaza ki na ndako awati ça me zola ngana musala de ba benga ngai pa ya cousine biso mo za na casa vie na benga na téléphone en plein service que non alors Aristide il va vers 23h je crois 22h 23h oh Miradi a Koufi donc Miradi a Koufi na problème nini oh non Miradi a Koufi na kati ya concert ya pasteur Kalamba. Alors les temps na meka ko se renseigner tant que na zappé muta TV ko landela exactement il y a eu des morts na kati ya concert et puis directement na ko mona vidéo mo ba publier na TikTok ya Miradi alali na se j'ai vite compris que non Miradi a Koufi na kati ya concert. J'entends Bengio directement pe yo meki le rose a mon réseau mais ko vérifier ou landela et tout. Donc on est confirmer que non oui Miradi a Koufi. Merci ndeko tozonga na pa mama toye basko yo ndenge mama nyonso agiraka bana na ndako ndenge mama nyonso za en collaboration na bana parce que ça pe na bana mususu baza comme on nga sa maram na a bombi mais to redécouvrir est-ce que maman azaki informé na préparation ya ndeko na biso Miradi ndenge bande ko se préparer to bazaki informé te maman toye bana kombo mama pardon kombo na mama bienvenue. Maman bienvenue. Courage toujours, nzamba zana bino toujours parce que tout le monde nous a vraiment abattu. Maman maman bienvenue quand na tuna kindeko parce que mutunyo so soki azo se préparer pour abima na ndako ezaka bien pour na informer mususu alobaki na ke place be na ke place boy na retour na yepé ezaka toujours peut-être bien mususu akola la place azali ko informer ndenge ezaka toujours mais maman Miradi aza mwana
maman. Oui, Miradi aza mwana ngai. Tout côté maman la préparation ya concert. Net concert de lobby, les loups est-ce que Miradi a ndeko informé nous tout en cours na mukuse est-ce que Miradi a informé ki bino ki a aucun de concert? Oui, Miradi a informé ki biso ki a aucun de concert puisque Miradi aza fana ya Majabu ya Mike Kalambai. En réalité Miradi a kendaka penza ba concert te. Et ça toute première fois Miradi a yé ba stade moi mukie kati nango. Miradi azali fana ya Majabu ya Mike Kalambai alingi mingi souvent na TV. Oui. Soki ke Miradi akendaki te alingazala toute la journée azali boso à TV azola na Mike Kalambai. Et précédé na diplôme na ye alobi lokola na lingaka Majabu mingi na kende na sepela na komisa Nzambe na pesa merci pour na diplôme na nga pe. Miradi alongwaki na ndako tozalaki asengaki permission pour permettre ye akei. Azwi pe ba camarade na ye akei. Nga na tikali na ndako pe nga moko na vandi lokola bato pe bazalaki te na vandi na nga na ndako. Ti ba 16 heures. Nga lobi Miradi soki aye na ko sepela wana na lo yenge na diplôme akolela nzala. Oui. Na bimi na porte na bite na kende wenze na luka mwa eloko. Justement obima na porte na moni maman moko apesi nga mbote maman bonjour ovanda awa nga alobi na vanda awona azoluka ba responsable ya bango abi eza nga mama alobi na nga nazoluka Miradi o atanga na Kimboko nga alobi Miradi atangaki na Kimboko te atangaki na Mboko abi aza wapi nga abi abimaki mama ye koloba na nga ke Miradi akendaki stade nga alobi oh Jésus nga abi we akendaki stade mama tozalaki proche tozo solola mama abeti 5 pas azongisi balobi na mama kozonga sima te posa na Miradi aza mwana parce que problème ezali yebisa ngai mama ye koloba na nga ke Miradi akufi ngai oh Miradi akufi te soki Miradi akufi azali ya Majabu azali ya ngate Miradi azali mwana ya Mike Kalambai aza ya ngate entourage mekaki kopusana batuninga tellement pesanga pe information presque na salaki moi 1 heure du temps na mabele entourage babandi kotuna ye ba 1 heure du temps na mabele tant na pikaki crise balobaka bongo te il fallait ovandisa ye ke ba merveille problème te tozamso na ndako il fallait ovandisa ye ti bandiki kotuna ye papa locataire na nga nazala na ye atuni te Miradi akufi papa azwi téléphone atie unité na téléphone na ye moko po abenga mobali ya mama nasalaka na Vijana. Donc wana locataire na yo atie crédit na téléphone na ye abengi mobali ya mama nasalaka na Vijana. Ntango abengi alobi non naza na ebembe awa ya Miradi isola ntango na ye kolamuka nga nalobi te bobenga lisumu papa wana apesa ngai lokola carte de lèvres eza na maboko na bango bapesa ngai identité normale mpona confirmer ke eza mwana na ngai ntango babengi lisu papa wana abandi na nom prénom poste nom adresse makambo nyonso après quelques minutes papa azalaki te nazalaki nga moko ntango papa aye kobima akuti deja makelele bainforme ye tellement mpe azalaki mobali azwaki kaka nanu maîtrise na yebisi ba jeune bazalaki wana lobi bomeka kwede po papa pe aza malade oti korate AVC ona papa o aboti Miradi papa aboti Miradi bomeka ko encadrer ti place azokende papa mekaki kokoma tina Vijana kama komi akuti Miradi na se alali Miradi azalaki lisute akufaki a partir à stade Miradi azalaki te papa akutaki déjà ebembe ndenge bayaki kosolola basali mikanda bazwi Miradi batie na mort biso sikoyo tobandaki kozela vérité ya papa balobi te tanto ezalaka bongo bozela nanu kolela nanu te ntango papa aye koconfirme biso ke non Miradi asali nini akufi naza na mingi ya koloba te Miradi aza mwana nga asengai nga permission na boyi te mais akufi na ndako te Miradi akufi na liwa oyo alingaki fana na ye mingi alingaki Majabu mingi na koloba na Majabu bomeka ko soutenir ngai
naza na eloko mingi ya koloba te Miradi akufi epai na bino puisque aza fana na bino. Maman, merci. Je crois un message par rapport à Madjabou, par rapport à Pasteur Mike au Miradi P, à Zaki Fan Naye, au Pessanango, clairement. Mais tant on le dit que maman Wanaye a informé brusquement, Balamon Koyo, Koué, c'est une heure de temps, la Moussayo, Tindeko, Azabongo locataire, nous, à Benga, Navidjan Nakuna. Miradi Nandako, est-ce que Azaka Yemoko ou Abaka ou des concerts ou bien Zapina Bandeko Moussou parce que na limite Kazaye mon Nandako? Bon, Nandako, Kokenena Batali Banda, mais Nandako awa, Moto ya Mukolo eza Miradi. Ba mikolo bazana bango awa ba locataire bazali kuna pe bazali mais na porte ya ndako na ngai mukakendaki eza kaka Miradi. Na ndako na nga o bozomona zo leka waza donc Miradi mutaye mwana ntuka. Miradi abimaki na porte ya ndako ye moko tanga bimi kuna nde akuta na bana classe na bango na ba camarade bakei. Mais kokuta na bana classe yo mona ki bango te ou bien Miradi ki ndo kuta na bango place oyo bazaki na rendez-vous ensemble ya bana classe. Bana classe akende kokuta na bango na rendez-vous puisque bando sola na téléphone na ngai. Mais o muninga o bakendaki na ye azali. Ningo bakende na azali. Azo passé pe na interview ndenge baninga bazoya. Azo pesa moi témoignage na yepe. Mais le Kobet et après tu relucaye sur ton monaï aux alapé carabien pour toyo capé version naï. Mais maman ndeko o bazaki na Miradi camarade naï. Avant to koma tant papa kenda ki na vidjana kuna. A relater ki histoire nini les gars ilo ni les gars ki kuna ti bango bazonga bon moi Miradi at azonga ya kokufa. Bon camarade na ya lobaki boye ba kenda ki batambola ki malamu ti na stade. Tant ba komi na stade bango ba kotelaki na porte yo kuna ya Willery. Porte ya Willery. Ba kotelaki na porte wana ba tali na likolo plein. Siko ba kiti na C. Tant ba kiti na C moi ba mbouteillage wana ndenge zo sala ya lobi na yo Miradi to kota te na somona bat bazo bousculer mingi. Donc on a basé dans les bandes na terrain. Dans les bandes il y a clôture pour pas côté na terrain place concert ezalaki. Na kati ya stade. Déjà tant bazo tala yesi ko atikali Miradi le bité tikanga na kota na luka place ko kota Miradi a koti babungani. Donc ya zo luka Miradi azo moni lisute babungani. Tellement de babungani ye pesa mbali boso akende azwaki lisu courage ya kokota te. Ye avant de abaluki azomona ta mutu te aye kozonga na ye pe ayaki direct ndako te akendaki soki kote ya bakoko na bango akei kokota pe Miradi akotaki kuna tindenge eveneme elekaki tindenge akataki motema camarade ni wana yebaki te donc camarade ni avandi pa bakoko na bango ti ba 20h ya lobi bon koko lokwa na sina sungio na musala wana na zozonga ndako ozonga nde camarade ni wana ye kozonga na ndako aye ko confirmer que Miradi asali nini akufi wana ndenge muninga na ye ayebisaki biso. Merci na pasteur na prophète Jérémie Ongenda vraiment l'homme du trône merci na yo parce que le talisaki nga olobaki makamba boye vraiment nga na sepelaki te ndenge presque bato ebele bakendaki kuna na concert wana mais concert pe ntango ebetamaki ezalaki prévu te mpo bamort ezala par rapport nde kaka bato bazalaki fanatique ya Madjabou nde mama oti oloba fanatique ya Mike Alambai le pasteur nde bakendaki bavivre artiste na bango pasteur na bango pe maison ya production Madjabou oyo esepelisa bango vraiment na ndako mais ndeko Aristote ozonga na opa na yo tant papa kendaki na vidjana yo zalaki ou bien yo pozwa kaka information loko zalaki te papa kendaki na vidjana kuna nga zalaki te nga na ekoyeba nyonso tu awa déjà Miradi azwaki 61% na ye alors faut toyebaka événement nyonso tu esengo ya vie tokumisaka nzambe entre autres mariage collation anniversaire torangaka grâce na nzambe et puis ngai taki chrétien
nazo pambola nzambe. Pourquoi? Parce que les qui n'ont pas confié dans la mabete. C'est ça. Et donc à confier dans boîte té, à confier dans bar té, à confier dans hôtel té, à confier dans concert où ils allaient à makambo ya nzambe. Tout le monde a ébélé pe jour à diplôme de temps ba kota ba bar. Ébélé ba kota ba hôtel, surtout na bana basi ébélé ba zo rappeler mika le jour en haut. Mais elle n'a pas pensé à tout ça. Asengi maman nae, papa nae, c'est là à qui ne CP là, examen d'état nae, diplôme nae, na concert. Les autorisés qui est à Kende et puis on a des places à l'ENA qui ont là. Donc là, nae comme on a Miradi lundi na morgue. Parce que là, il y a des morgues. Il y a des morgues, na maman na biso, na papa na biso, na oncle na biso. Parce que le samedi quand papa mtakenda il faut confirmer quand est maman. Parce que papa mutuko ya bengaki nanda kwa iko informé aza mutu asala na virgin kuna. De l'air ba ele corps ya Miradi ne ba corps te ba na okende ne ba ele corps ya Miradi à vérifier quand il va sala la vérification ba mort. Batali ba moni ya Miradi azali na carte d'élève na ye. Alors la carte d'élève on les a dit na identité na ye personnelle entre autres adresse na ye ya awa. Mais il faut ça que papa wana abengi mwasi na ye bazala na mbeli à côté na biswa abengi mwasi na donc il est na banku numéro 96 qui n'est pour payer sa bonne formation que non ba elinga corps mort we awa ya mona Miradi. Alors nzambe na bolingo na ye na mawaneska mutakufaka bato kosunga bazanga kati mais mama wana ayaki akutani na maman na pesa ki maman sango de boyoki. Alors il y a aussi pour que tout confirme réellement qu'ils ont mort na biso Miradi mais papa kenda qui kuna na mort le samedi l'air accueilli à monde qu'ils ont Miradi mais maman ya des papa ya na sango et to bani pe matama. Alors ce que le lundi il fallait que le gota la corps quand les alaka ko yeba ko mbome maramne tout de tout kumbanaki na mama pe famo na mona na ye. Mais ndeko Aristote parle toujours on pas maman ozo continuer no wana ndebo kindaki ensemble na maman mais maman ton papa kindaki na vijana wana est-ce que kokoti ça y est pour vérifier à betela ibnezaki facile ou bien ndengeni en plus tant le beke akutaki corps ya Miradi na se et pourtant mutakufa déjà kuna morgue za kuna bakota qui na corps na morgue te ou bien nini ma oyebande ko se passer to bande ko zela nini. Bon tant papa akendaki akutaki nanu bakotisi corps na kati te bon ba complikaki epete tant ya akei atali a confirmé à l'objet non azali mwana na ngai ba complikaki papa donc tant comme na porte à côté na ye à l'objet mwana na comme na porte se présenter ba wuti ko benga ngai nga papa ya Miradi nga papa ya Miradi ba kotisi Miradi pe na se a confirmé non azali mwana na ngai basali kande basalaka basali ba mikanda bazwi mwana ba kotisi le lundi quand ndenge grand frère bakoti Miradi na morgue na miso ya papa bakotisi na miso ya papa bakotisi Miradi na morgue na miso ya papa le lundi quand ndenge grand frère na ya lobi to longo lokola samedi wana nazalaki na courage te na lingana koka pete le lundi nde tangu na yeko loba na papa mbi non il faut to comme to longo la pe makolo tina vijana to komi to se présenter pe mama ya Miradi babandi kotala na bakaye bakomaki bamoni pe kombo na ye tokoti pe na kati tomoni pe Miradi toke to solola est-ce que moyen ezali tokozwa accord to kwambume boye balobi non ekomi déjà ya l'état bino nde bozali na posa bozwa accord na bino balobi te ekomi déjà na maboko ya l'état moyen bosimba eza te to comprendre ki bango pe balobi te toza bata misala so to lobi ke to yoka bino bozoloba en tout cas to kende pe musika to mekai ko comprendre bango to yeko zonga lelo kande na vandi na bino boy donc kokota na bino bozokota 5 ou 2 minutes na uti vija na utala mwana moni yepe moni mwana na yeko zonga na kumisika nzambe le grand frère alobi to kumisaka nzambe. Courage maman, courage vraiment. Nzamba bolingo akazana bino toujours. Tebi keza sangwa pasi. Mwana oyo auto so pe diplôme d'état sika bozo espérer que mwana kinde université subitement bo perdre mwana.
et ça ça m'a passé on moni biso pe tant que nous jusqu'à télévision to y vraiment en famille to partager ensemble na bino tous avez ba information exactement à la source mais maman okenda ki lundi omoni mwana lelo lisusu OK oui pourquoi okenda ki lundi omoni déjà confirmé lelo so OK lisusu bon nakendaki kaka omoni ba information bazoloba o moto akufi soki bakwambume ewumeli abebaka boye na boye esalenga lisusu bien te ngabi ifo nakende natala lisusu eta na ye ndenge azali mais nakoti mwana aza bien moke eza kitoko moke eza bien en tout cas mwana aza bien sans problème o miradi avimbi o miradi asali boye donc miradi aza kaka mobimba ndenge akendaki aza vraiment très bien nakotaki wana natali na bimi mpe libanda tomeki kosolola na bato wana mpo tokutaki mpe bafamille ebele kuna bazodeklare kaka tomeki kosolola na bapapa oyo basalaka wana balobi tozela kaka appel gouvernement ndenge bakobenga bino wana nde tokokutana po tosala programme ya bamoro nyonso eza awa. Oui maman, je crois que tu as sous Miradi Lelo. Est-ce que Miradi bambomé déjà ou bien azaka kandenge naita ou akufelek? Bambomé na nte azaka kaneta wana. Donc azaka kamobimba à part kaka ketch. Saucette, pantalon na yalata ki polo na yesu ki na yemeshi na ye na mutu azaka kamobimba wana. Azaka kamobimba. Merci Ndeko Aristote. Je crois Maman Bi Aouti Vijana vraiment. Lelo ici ça auto vérifié aux Zabongo petite sœur nayo. Mais bandeko belepe bazoloba pona concert wana ba responsable. Bino tant que famille. Est-ce que par responsable et concert l'État n'ingi maman lui a c'est là-bas bien pour un programme. Est-ce que avant programme l'État bengi bino déjà famille ou bien bah responsable et à concert bah bengi bino pour partager mawana bino ensemble? En tout cas, tous appel Moroté jusqu'à présent. Appel Moroté. Appel Moroté ni à gouvernement, ni de la part du pasteur Mike Alambaï, ni de la part de Madjabou, tous appel Moroté. En tout cas, tous appel Mokoté. Ni Koleka, ni en tout cas, tout ça toujours dans stand-by, toujours l'autre. Donc, Tisco aujourd'hui appelle mon côté. Ni il y a Madjabou, ni pasteur Mike, ni gouvernement. Ni gouvernement. Toujours appelle à papa Boleka parce que les messieurs sont salimati. Les journalistes, les chaîne télévision, donc voilà. Et jusqu'à présent, toujours on appelle mon côté. Maman, pourquoi le banon nini pour na tisikoyo atapele quotité pour na mwana bino boto obungisa? Nga naza na mingi ya koloba te nazotalela bango. Naza na eloko te, nazoyamba bapa ebele. Naza na bapara mosusu bazouta musika, azosala 3 jours, 4 jours. Il faut nazwa bango en charge. Lia na bango, komilisa bango ti, kovanda na bango. Naza na eloko te, nakosunga bato wana ndenge nini oyo, baye kokabola mawana ngai. Nakosunga bango ndenge nini. Naza na eloko moko te, nazosenga mingi na gouvernement, Mike Kalambai Madjabou, nakoloba mingi nanu na papa Wera son. Nakota na Kikongo papa Wera ngevanda na concert. Nkikima yangeke tuba sana mwana nkasi nange miradi. Mungu na disungi ve papa Wera son mungu na disungi ve ya kusunga bapaya yake katuka na bwala ya ntama na komini ya ntama. Vraiment mungu ni possibilité sana kuyamba bantina nyonso. Nazana disungi te ya wana zosenga bomeka kusunga ngai na bandeko baza kotala nga bazouta musika donc nazosala plein de plein. Papa Kalamba yo sala ki plein na concert nga pe na ndako nazosala plein. Nazani loko te ya kuvanda na bato wana ya kumelisa bango ya kulesa bango. Eza matango ta oyebi kana Kishasa ndenge ezalaka. Mususu akuya avande abimi lipa ezate maya komela ya malongo ezate abimi na yake kokenda zokende wana maloba pe ya mabena munoko izangaka te critique ebandi. Wana
nazoloba na bino nazosenga na bino bomeka kobalusa mokongo na nsima na lisu ya mawa botala nga mama ya Miradi nazolela liboso na bino botala ngai na perdre mwana nalobi te ke Mike Kalambai abetaki mwana nzete atiaki mwana mbeli nalobi bongo te mwana akwei puisque ayaki kosepela oza mosali na nzambe aye kati na yo po asepela mais lokola nzambe alingaki te alobi lokola Miradi akomi awa lelo mpe eza mokolo nazozwa ye azwi bomo ya Miradi eloko nazalaki nango yango wana ndeko Aristote nayebi te avant na bakisa question mosusu soki pa mama soki pa na yo okoloba na nini mpona jusqu'à présent malgré tout te koloba ngo mama mpa oti opesa so bapression mosusu par rapport bandeko ndenge bazoyaka awa nde mama bandeko mpe akomema message ya mabe mpe bazali est ce que yo etanke mwa mobali osala effort ata te ya koluka kokende ata soki bango babengi te bino yo okende na envers bango neti église ya pasteur Mike ou bien bureau ya majabu effort wana famille bozana likanisi wana te déjà neti osala baémission ezokomela bango te si balanda internet balandaka bachaîne minene ezoya baolanda baomona ti baomona bazomona baomona baolanda bainternet baomona bazomona déjà dans sa présence eza na wileri eza na wileri epuis nde nayoki bamerte ezaka biso te bango nde ifo baya envers biso parce que biso nde tokweli likambo biso nde tokweli likambo si nazotambola na ngai bacontact tozotambolaka mais lokola makambo oyo komide na niveau ya likolo tozotelanga ndenge ezokende sikoyo bazala nde na motema mawa oyo bazalaka nango wana yaki monzambe atya bango baya kosoutenir biso baémission ezokatema na batiktok nga na bamimona na tiktok bona okatama na chaîne na bato ebele si bazomona batata mwasi basala baotosala émission na baoncle ekatamaki epanzanaki bazomona toopesaka adresse ezaka mpe bapaster meki te bakretien nyonso to ya mitema malamu mutu nyonso ata motema malamu po atushame balinga soutenir famille lisoni baboyaka te toza na biso na mondele a na commune ya limité na quartier mombele avenue bankou numéro 96 donc voilà mais ndeko Aristote ntango olobi botambola neti bozokenda wapi bon koluka kaka ya façon nini ya kokutana na pasteur ya kokutana na bato majabu donc badémarche ezosalema ti déjà mama lelo akende na mort ekotala mwana epuis kuna mpe na mwa baconsigne etikali barenseignement misu mpe tokozela mpe kuna est ce que balekaki te te baleki te ok so toleki totala mwana sinezaki mais il faut koyeba ke no tofandi na se tozodande toyeba position te quand est ce que bapesi biso mpe autorisation mpe ya kozodembe te quand est-ce que bakoya envers biso quand est-ce que bakobenga biso quand est-ce que programme ekopesa bato ebite mais tozoyamba bato awa kolia komela na bango ezala na motu na biso ezala na motu na biso tozaka loboko moko toala moto osoutenir biso te tosaka la efo perso biso parce que eloko ezalaka bien soki oyebi délai entre autres toyebi ke no mwana biso okufaki mercredi bon akufaki samedi peut-être l'autre oza déjà vendredi peut-être mardi ou mercredi tofanda des réunions toyebi ke non encore ma semaine prochaine par exemple toyebi so tokomi otala calcul tinsani soki efuba dosema na niveau ya famille koto bochabe siko nde toabe tosala organisation moko te parce que toyebi position ya motu kuna te ozo comprendre nasi bandeko bawana biso bazo comprendre moi biso famille tosala organisation moko te parce que toyebi position kuna te corps eza na disposition na biso te donc charge bango moko nde bazosala makambo na bango alors bosala effort bobenga biso famille to membre moko ça va tosisi baenquête na biso ou soit tozolandela baenquête mais botyanga motu na bino biso tozwa charge ya boye sikoyo biso mpe famille tokoma motema kokita
nous saurons maintenant comment organiser de notre côté. Ah, c'est bon, t'as babé na kibiso, papa zaki na réunion, maman zaki na réunion, on a dit ah, fanette boy famille toi a monté ma likolo. Donc au moins que c'est sous passe likolo ya passe. Ozomola. Donc tu y position. Merci de Aristote. Pour te soucier na maman, après tu as un c'est peut-être n'engeni bande au barcos la bino à ta adresse au banel susu. Maman, ceux qui les lots ndengolobi batu bazoyaka même kolobezo poussana kaka l'état a eu solution non vraiment. Est-ce que bino famille vous avez une solution, soit vous avez une décision, soit vous avez une nzela mo boko landa bien comment vous expliquer bisona? Bon, biso doza na décision comme nzela wana ozoloba te puisque eza déjà na maboko na bango. Toza na nzela te, toza na position te, tozozela bango. Soki ke balobi ke bazoya. Toza ennemi ya mutu moko te. Toza na problème ya mutu moko te. Nga soki na moni kutu Mike Kalambai na nzela na kosepela, ana moni pasteur, ana moni musali na nzambe. Na koluka na sepela na pusa na soki loboko akotia, soki akoloba po na nga akoloba. Naza na problème ni ya Mike Kalambai ni ya majabu. Soki balobi ke bazoya ou soit ko rendre biso visite. Baya na bango toza na problème te. Liwa ezali nzela ya mutu nyonso. Toza na problème ata ya mutu moko te. Baye baleki na bango na 6 limité mombele. La famille ya Miradi Isola bakokutana na biso. O bakoloba pona biso tokoyoka. O peso ki toza pene loko ya kolimbola epa na bango pe tokoloba. Tande bande umsuma mbazolo baki fuba futa bino mbongo bino mo famille kanisani zate. Toza na mbongo nini? Toza na likanisi wana te puisque biso bato te to perdre. Lelo ndenge boyebo. Okoyela nga $50. Nazwi $50 wana so na lobi ke kaka na minito nazo silisa. Na ko silisa ngo me mutu. Miradi akokisi 19 ans le 2 juillet. Na yebi a venir à Miradi te ndenge linga ki ezala. Na yebi o Miradi alinga ki asala te. To chana no mbongo nanu o bazoloba ke o ba de doma yo boy ba changu nanu boy. To eloko moko ya mutu ya o nanu to bungisi. Merci Togo même presque na souka vraiment ndeko Aristote singa linga mingi yo au clôturer ndenge surtout ndenge bandeko bazolobaki o ebele na réseau bazolobaki faut pas dédommager famille faut nini bino mo boki na munoka maman aboti Miradi baza kutu na makanisi wana te pe posa wana eza pa na bango te mais na cadre que étant que famille pe ndeko ba ocho bungisa quand même ceux qui m'a déjà pasteur Mike na yebi pasteur Mike nga na yebi ndinga zalaka na zo te ko solani mbali belé na yebi mutema malamu azaka nango je crois akosala quelque chose pour na famille vraiment ndeko Aristote to sukisa na yo na yebi te maman pesi numéro ya parcelle so pe numéro msu ya téléphone ezali o ko pesa po bandeko peut-être ba oza pe na posa obenga bino surtout bandeko o baza musika na libanda msu bandeko pe baza ba fanatique ya pasteur Mike Kalambai. Bon, déjà, non, zone la mouké, na likambolobi, na martelé à mouké. Au moni, tout ça commerce. Ah ouais. Tout ça commerce, toi, pas si ma casse na monté ma biso. Tout ça vraiment n'a pas si ma casse na monté ma biso. Mais on ça avancer. Et talara à moi si. Donc moi si au mato kita à la bien la vie. Moi je suis autant en été mais au bon la vie nzamba donc nzamba za ba grâce o ya tchaka tkata moi si azala ba grâce wa tcha et pas ya moi si o biso ni bali tozana moti ozola nanga ya tant que chrétien donc tozana pe ça te o ce qui le pan déjà papa Miradi mais tozana le pan na biso za est-ce que faut to lia mbongo faut to lia na muto Miradi non pour na liwa na ye non non biso to ana passé souci na biso ezaka kaka non ba kunto donc moi na akunda mala kimia c'est tout c'est ça donc to fanda et mingi te na se hein to fanda mingi te na se possibilité zate hein muto répondre ba activité na net ba tournage na voke nete na osala te na zana ya ufanda na se na zanga mata kita zonga bo sala bo bozola nanga alors ceux qui pasteur Mike a compris que ah non famille va couper ils allaient toujours bon même à temps dans liwa normal
na ba famille na ba église na ba nini après avoir tout ça l'organisation na suka moi enveloppe d'encouragement la pesa kabaki ba pesa peut-être parce que moi ça fait mobali to famille ba ça l'organisation musala ba ça l'organisation so biso musala to zoaka cercle to zoaka ni les restes famille musala OK à part na biso o batu bazwaka à part musala les zoaka na suka ba ya na moi enveloppe pas moi si ah maman zoma oyo ya yo esunga yo na mwa bana ndemo ya jambe otikala l'état omeka kozala susu souffle ou soit na sima mwa kiti ebukanaki mwa eloko boye to mwa papa azalaki na ningo to boye enveloppe esunga bino mais tozo yango nde te tozo martele non yango nde te tozo martele eloko ya biso tozosenga na majabu eloko ya biso tozosenga na pasteur Mike Kalambai eloko ya biso tozosenga na bato nyonso to ya mitema ya mawa oyo bazwi likambo na motema na bango na bachrétien nyonso to epuis na bapartenaire nyonso oyo bazalaki na kati ya stade bamusicien tout bazalaki wana toza na besoin aide na bino toza vraiment na besoin ya soutien na bino toza un problème na ni pasteur Mike moto aofinga pasteur Mike aza te moto azoyeba nde mabe aza te toza mitema pole biso torendre grâce epai nzambe toza bachrétien parce que mwana biso akufi na nzela ya nzambe elingi ezala biso soni so akufe na hotel elingi ezala biso pasi so akufe na bar kino sepena banini mais ake kocélébrer victoire na yeki korendre nzambe grâce na concert ne place liwa ezweli merci ndeko Aristote moi numéro ayebaki teke mutu mwana si wana kufi miradi et puis à part ça ayebaki teke na oyeba kuna bato bakufa na nsima bacirconstance nyonso te komela na biso na vie faut tokomisaka nzambe alors la numéro na ma téléphone eza 082 51 70 857 082 51 70 857 so obeni numéro oyo aux en accès directement aux organes directement aux appels papa directement aux appels na maman merci beaucoup merci ça n'est fini je crois que vous comprenez tu as dit na résidence ya ndeko na biso Miradi au auteur kotika biso na concert ya pasteur Mike Kalambai je crois famille lobby oyo peut-être boyebaki na boyebaki te batalisi mambu nyonso ndenge désolé vous comprenez que nous sommes déjà à la maison nous sommes à la maison presque nous sommes à la fin ah d'accord maman pas ah merci ah papa payé déjà donc vous comprenez que papa Nushka télévision dans Nushka télévision ma chaîne toujours en ligne kaka donc papa excusez tout là sur mon micro oyo parce que tout le monde besoin de souka na monde peut maman le but déjà papa le gros poyer tout joyeux pekaka papa mes condoléances d'abord nzamba a toujours courage un petit papa ko baksani et surtout na liwa ya mwana na ocho bungisa ah bon ezaka pasi ya papa eza pasi oyebi nzambe aza malamu pati ya motema na kati ya mosuni ya moto amen soki atiaki libanda bokamona douleur oyo naza nango ekolelisa motu nyonso na nzela nyonso na koleka moto awandolela kopere de mwana 19 ans eza pasi bokoli mwana banda moke tia koma na 19 ans po biso baafrikain tosatandaka ke boti mwana osalisa ngai surtout bana basi nzambe epasalaki grâce azwi diplôme na ye 62%. tosepelaki mais likambo esalami mwana osenga biso mbongo ye papa pesa mbongo nakende azalaka fan ya pasteur Mike majabu nani Mike Kalambai alinga lele makasi mikolo nyonso tu donc souhait na ye amona ye esalamaki mpe azwi diplôme abite papa naza na posa mbongo nakende ko concert na nakende remercier baelangage ezalaki nakende ko adorer nzambe na remercier par rapport à diplôme d'état na nzela moko na moto na adoraka nalingaka ye bato bainsistaki bon yo moyebi kaka kisasa nde ezalaka te okende te me mwana lokola alingaka moto wana sepelaka akendaki après ça toyomona bayeli biso nani na ye mikanda na ye mwana akufi ka telefone eza kutu awa na telefone na ngai baimage nango mwana akufi bon eza mpela pasi papa ya pasi mwana moko na moto aza gentil makasi na bana to na boti
Papa, courage toujours dans la hauteur au Loba. Parce que tout le monde dans la souka, tout seul, parce que la maman, la grand frère Miradi, mais le voyez, c'est important. Ce qu'on lance un message, qu'on peut s'appeler numéro, premièrement, dans le message, on va tout battre là. Souci du problème, on a dans l'amour, les camusés salami. Toko s'appelle Soussou, les camusouté. Tozo Singaka. Il y a mon Mike à reconnaître. Les Cambouyango, ils ont fait beaucoup de fans, et beaucoup de fans, qui ça, c'est tout travail. Les fans d'ici, Batou Bazoya, Napokoa, Batou Bazoya, Fobalia, Amela, Batou Balal, Balali, Baza, Baveve, Fobalia, Balela, Bayokolanda, tout ça, ils ont monté, Moussa la pesate. Donc, Bamekana quoi assister. Et moi, toujours, c'est pas maman. Maman, nous, tout le temps, les Cambouyango, maman. Denise, aux maman, les Cambouais quoi les biso, biologiquement, aux la bande, assister biso, présence la bino conseiller biso, tout le monde a un consulat qui bat tout bandé comme l'auteur à battre pourquoi pas biso, bon consulat biso, toujours c'est n'a pas assistance à la salle en Zambé Moussous. Moi, dans sa chrétienne, nous sommes dans une famille chrétienne. Bon, si on a Bible assisté biso, soit dans la prière, bateau bazali banda botia sur la prière, soit pas assistance ezali nandenge oyo nzamba a touché biso, a touché bino bosunga na biso, mais toujours singa mingi assistance ya bakondi bana nkotala to soit jusqu'à présent tu yabi mututera na pas gouverneur à ville ni ata bourgmestre commune ya Limete na bamboka mususu boyeza ba ni batu pe ya majabu na bamboka mususu boye batu bakufi 10 personnes, il faut que ça va décrécher des nationales. Mais na éviter na Congo, liwa bato koma lokola, vome soso na kufa ke muta kufa. Na éviter jusqu'à présent na la télévision, toyo ka tout le monde ka Mike mo ka de na TV. Pesa ki biso alobaki to mona gouverneur, commissaire des zones, to ba beaucoup mestre. To yemo ko président république, to mama voisin maman na biso. To nan to mona biso, na éviter tous appels à place de funda Mike, tous à place, tous appels à force mon côté, tous appels à mon côté, tous appels à poste à funda il y a salibiso ma bemoko te et kambekoué ils appellent l'église biso za ba chrétien aya tous à poste ya muta osimba Mike azate Mike azate autorité na ngata mboka oyo mutu munene na otamana ba soda ya consolation n'est pas na biso, présence n'est pas na biso, et consoler biso. Bon deni akimi, loko moko te, makamba mope na mboka na biso ko makake, et lobami tellement bango baza fort, loko la bamboa bakufi, même pas mboa que ce soit kufi, aleki ka ndengo ba nyati na camion. Bon, tout se paye ici bas. Tout se paye ici bas. Bon prier pour na biso. Merci papa, courage. Pardon, maman na ebito bakisa mwa ndambo ya muke. Naza na mingi ya koloba te. Tozaka kana mawa ya mwana wana me tozolela kaka bino bakonzi. Bino bato ya liboso. Bato ya likolo kuna bosunga biso. Tala eloko monene to perdre. Tozwi eloko te. Tosali musala ti na suka na yango mwana zwi diplôme ye wana akei kaka boy. Alors tosengi kaka na bino ba papa likolo na bino bakonzi bosunga biso botaila biso nano likambo oyo tozana eloko moko te botaka nde tovandi tokosala ndenge nini yango naza na mingi ya koloba to wana koko na nga. Merci boyokela biso kaka mawa bosunga biso. Merci vraiment. Je crois que famille et le B. De Aristote au numéro, il est déjà beau lancé. Donc je crois que Bandeko tout bolandi biso partout dans le monde entier. Surtout dans Nushka télévision, et la chaîne Oyo, Bosse Blarno Bolingalango, Bosse à la paix quand même, à monter ma ressource famille Oyo et perdre vraiment moi le gouverneur de la ville à Kinshasa, Daniel Bumba, Tebi Kozan à grand cœur, Bourgmestre Nabiso. Surtout il y a commune à Limete. Là je lance directement mon message, je sais pas, il y a mais maître Isaac Mukenzi
bourgmestre adjoint ya Limité Isaac Mukendi, je crois que message oyo et comme le nenge famille lobi ata visite na bino boya ota la famille ko sala bien pe ba ndeko tout ba konzi tout visite na bino boya ka na tango oteo ba député o na tango propagande na tango nini moment ya passe nde ba yebaka mutu ya malamu oyo asungaka ba ndeko na ye oyo baza na passe. Merci vraiment, je crois que nous sommes na suka pe numéro contact ya ba ndeko je crois Ezawana, Bobenga Bango, Bo partager Mawana Bango, Nzambe toujours, Azana Biso partout, Abomba Biso toujours, tout ça toujours, Nanouchka Télévision, Soki Nzamba Zomite, Tokutana toujours, Mbales, Mal toujours, même Michel, merci aussi à mon réalisateur Jack Kanangela, bye.